qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. C'est ce qu'il dit. Lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent. Les gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon... Bandeko, Iza mawa nzambe aza na bino parti bosali bino torendanga. Bandeko, na banzi boyebike Kamere na Olive Lembe ba deklara ke bazalaka batu ya Este. Mais bazalaka batu ya Este, mais batu bazo kufa bazalo beloko moko te. Mais balobi na bino bazalaka batu ya Este. Bandeko soko yi makamzo le kapona mboka na biso soza na munduki okozwa bomi mutu mutakufi. Na minute onga ba bino bazo recruter belé ba Rwandais, ba Tanzanie, ba Ougandais, ba Zambie, groupe wana nyonso ba ya batuti baza recruter bazo ke niko landaka ba cours. Mais ba cours bazo ko landaka attaque ba Congolais. So ba so ne bo mona ke Rwandais. Mais na passeport ba Congolais. Alors ba politicien na biso kaka koloba ko chama telele ya buzoba na ba réseaux sociaux de ba yebite plani ni ba mindele bazo sala pona mboka ya biso. Parce que vrai mboka obama ko lâcheté pour le moment. Isaka RDC na monde entier. Mboka obama peut ba tchepenza ki non mboko so to ba lâcher biso isili. Ya bozo mona chilo mondenga zo bina ne wana ako ça fait 10 ans. Mais j'en doute fort qu'il y aura des élections. Mais ce qui est aux là, avant qu'il y ait des élections, Bandeko mawa groupe batwe belé parce qu'on a ba cours na ba identité ya ba Congolais alors qu'ils ne sont pas des Congolais. Donc bango na ndem to aussi mboka peuple congolais a osanassé un jour ministre de la Congolais a osanaté. Bon ndaka comprendre loin. Ce qui to osala makasité un jour ministre de la Congolais a osanaté. Makabonga zo sabino kamera ibe on kabila ibe Olive Lembe ibe batu mususu ya PPRD o ba tekamboka ba bugera ba ebi makabonga zo ba. Un jour ministre congolais ko a osanaté. Ndekolanga bolandaka ba vidéo nanga kala sona zoloba na loba ke nazomona te na bandenge nini tokoki ko récupérer mboko yo. Moi je ne vois pas. Nazana photo moko awawa Bemba camarade ne Museveni. Bemba ko camarade ne Museveni. Batie wana pourquoi? Faut ya batie pourquoi? Yé a osapeni. A osani. Tango zo ko FARDC a osala bo eloko te. FARDC a osala bo eloko te. Na ko semino image moko na bani na minemwe. Ba soldat ya M23 bazo sala ba discours na bango meeting des terroristes au grand jour le même schéma du Mali. Peuple congolais, levez-vous, levons-nous, le terre Congo ne plus être souillé aux vies et su de tout le monde sans que le vrai Congo se lève. Il est temps de dire stop. Oh bazo comprendre l'histoire te. Congolais ko o gaza politicien les gars noka ko chaka makelele ya buzoba na réseaux sociaux. Ba vrai politicien, c'est pour ça que nous sommes divisés. Mundele na bato basala bien. Ba Rwanda baza uni hein, biso nous sommes divisés. Or une famille confrontée à des luttes internes, cette famille court à sa perte. Un pays divisé ne peut pas remporter une victoire. Victoire dans la bataille. Ba divisa biso pe ba zoba to comprendre ngo bango ali basa ko kendeka. Na minute ko zo balabino. C'est vrai que je prends mes risques. Na minute ko zo balabino. Ba Rwandais belé na ba passeport, ba zo na ba cours, ya ba officier, ya ba nini, tout ça, mais en tant que ba Congolais. Ba zo na ba cours wana en tant que ba Congolais.
Voilà. Alors tota amke oyo na okata yango mais pour mona kaka meeting bazo beta côté ya Minembwe wana parce que Minembwe Tshilombo le bilango souste Tshilombo Minembwe kenda etika ba déclarer en république Minembwe côté na tout bazwa EAC bazo benga EAC et ya kaka po etala soki Tshilombo bakaba signa soki za respecter mais et ya po na ko aider bisote et ya po etala so côté kuna Tshilombo a respecter ndenge ya signa na ba document. Voilà. Donc, total, non. Susi yangu ni Sifa Ivone. Swali yangu mimi nauliza, mnatumika mzuri sana, lakini tunagandamiziwa sana kwa mabarieri. Ile ni kweli. Tunaomba faranga ya mingi sana zaidi ya uchuruzi Bulikerangura. Taxi. Hakuna kingine, tunalala salama, tunatumika salama. Ile tu njoo mtusaidie hapo. Okay, basi tu. Tuko hapa jioni. Okay. Kwa majina mimi ni Kasengle Birusha nikiwa chef de localité wa Kako. Swali yangu ni moja, Papa Excellence, tunakukaribisha sana, umetuonyesha vitu mzuri sana. Tunafurahi. Ila vita zote zenyewe mshatupiganishia kabisa, leo tuko tunalala na bete. Ila tunabakia shida moja kabisa inatusumbua sisi wazazi. Shida ya masomo. Ndio umepiganisha masomo, imefika sensibilisation zilipita, bazazi balimba pastor wanafanya kazi na bashefu. Bazazi wameitika kuleta watoto wameanza masomo. Ila sasa shida tunayo, Papa Excellence, masomo batoto wanabakia nje nje ba mingi parapora bibili kwa masomo. Uko napeleka mtoto kwa masomo wanakuambia no class termine. Watoto wanarudia. Sasa tunakosa watoto watasoma namna gani na wanafunzi wanafukuzwa kwa masomo. Yangu yote ile Papa Excellence. Okay, atarapona. Jinangu Denise Nyakahinga. Sia chanya kinatutesa. Usiku hata 20 viko tumenasema njia. Maanake sasa kwenye kunatoka za chumvi pale ukakutana nao kama njoo wanani wa polisi kama wa usiku kama wanani. Kwenye bashati ya usiku. Viko na tumenase sana. Nilikuwa nasema kama polisi atanda shimamisha yeye ndamwambia. Mie usiku nilikuwa nakuwa na kachupa kangu nataka kunya nakosa kama nikakunya aju watu. Okay. Sawa, atarepota. Kiongozi atarepota. Okay. Majina wanaita Gachuma. Tusikilizane. Mimi ndio jina langu Gachuma. Mimi nashukuru kwanza mazungumzo ya chama. Prestation. Alors bandeko nazo oblige kolongola yango ezana baninga oyo bazwa kolanda babi Swahili bakotia ba commentaire po biso peto comprendre menga obatindiri ngango oyo yo bazana kati ya RDC na Minembwe kuna et puis batope ba mususu baza ko bina na kati ya RDC
ba infiltration spirituelle ba bengi bango ba bimine basala nzambe baza ko sepela donc ba Rwandais bazo sepela kati ya mboka na bino faci kamere ba yebi yango batu oyo makoyo lega kuna faci esi bino so mona faci alobi mabe pona tilo na nani Kabila boso mona faci alobi pona Kagame esi mona faci alobi pona M23 te parce que M23 wana eza biloko ya assassiné déjà donc esili yango na lingi a continuer lisusu pona asikwisa su baba kamwa ndenge na ndenge totala muke bato ngo wana Barwande voilà wana bazo ko sepela na kati ya mboka na bino ha voilà wana bazo sepela na kati ya mboka oyo ya bino alors biso total exactement qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que le président comment vous l'avez non c'est pas Kagame, Tshisekedi lui il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires, on voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'est, bon ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'est du Congo. Sinon. Merci. Alors, Bandeko, tozo ke de malembe, hein? Voilà. Bato bazo diriger mboka. Oyo feti ya ministre de la justice. Ministre de la justice aza mwasi, aza moluba. Talande bazo boka bambongo. Bato aboye. Bo espérer na rien. Ba feti na ba feti banati le besoin pouvoir. Ba feti na ba feti ya baluba. Mi baluba azo mona normal. Dans un pays organisé, il devrait être arrêté. Au Sakanambongo public, mais Bakangibino. Maintenant, la RDC. Bandeko, oyo batu ya monde atier, bazo se kabiso te pays na makambo ezaleli. Ba mona ka président na bino moko yo sabina kana ye.
ba feti l'air nyonso ya baluba l'air nyonso oyo feti eza ya ministre de la justice aza mwasi alors tala baluba nde batondi kuna baza na esengo bango nyonso bandeko bango nyonso baza na esengo eza teke baza na esengo te bango tu baza na esengo alors bato aboye bazodirige mboka eza mawa mingi eza mawa mingi. En effet, cette année, il doit y avoir normalement des élections, mais pour le moment, le processus électoral se passe très mal. Et si ce processus électoral continue à aller aussi mal, la République démocratique du Congo risque de basculer dans la guerre civile. Boyoki ezanga ite na longoli yango kamere pa ya kendaki ba mutuka na ye accident kamere alinga kufa voilà ba image na yaki nango lobby na boaki yango na la examiner tandambo poisse ezolanda toujours kamere moyibi aza bien na kati ya RDC aza bien merci. Excellence. Oui. Oh. Dieu merci. Il y en a beaucoup en tout cas. Mais ça, c'est une ambulance. Allez, les deux mamans là, amenez-les à l'hôpital, ça va? Bonsoir, la bande de photos, la chef. Notre véhicule a été un peu ralenti parce qu'il y a eu un accident juste devant nous. On a dû secourir les gens qui étaient alors bandeko bomoni kamere na cortège na ye akendeki so na SSU wapi wana mpona bakambo na bango ya campagne électorale accident babomi bama bato bango na bazoki bakwei omoni état de route ministre économie mbongo ya yibaka bakoka kobongisa route wana bomoni état de route bomoni kuna pa bazotuna hôpital de dispensaire ezate mpona omema bato botala niveau RDC ezali
côté bakonzi o bango bazo se prétendre ministre de l'économie ya kimoyibi pai bango bake koboma kotuta bato ya bato car recette soki batono hôpital dispensaire eza te kamera zo bato bomema ye babi me awa koto dispensaire eza te route bakari mosu ekufi tala poisse ndenge ezolanda ye donc allez sikoyo oyo bakongolais bata babe na nsima ya kamera moyibi o kamera aza moto mayele ya pa kamera aza nango kamera aza mayele azwango wapi ema mingi hein? Donc il fallait alakisa bino ka biloko wana na ndenge bazo kodanse basoda bakoma neti bato maboma basoda na mboka tema peme eza te ka masanga bakoma neti bato maboma bomoni bino moko bato azoleka na wewa na bango ale ya ka plonge kuna akufa kaka merci tolanda na mto bokomisi bavi na bino lokola bawumbu ya balibere politique bino bozoganye nini na kati parce que kobanda belge akendaki mobutu azwaki pouvoir tina ndenge tokomi lelo eza na bato ndenge nalobaki lobi soki yesu azongi to bato wana bakufi lelo bake lifelo bazwi chance ya kokende lola te bakokamwa lifelo te mpo bakomona molili bamonaka na ye na congo mpo bazaka na courant te batikala komona courant te le vrai démon na bango ezali déjà snel ezali déjà régi des eaux oyo aboyi kopesa bango mai aboyi kopesa bango courant les choses sont claires bapoliticien ils sont dans la rue baza kobenga bino bobima boyawa tobundela mboko efu tobundela eloko bazotia mituna bino balobi ntango tokozwa pouvoir yo ozala kati ya kabine bazokosa yo le cordon n'a jamais été joli babenga ye bogar mpo na fromage soki otali kabila ka il est arrivé au pouvoir bato base retrouvaki ezali bato oyo bazalaki na dernier siècle na ye ezalaki bato oyo bazalaki badécideur yango oyoki bakestion ekomi ya makambo ya bakasike un groupe d'individus soki fo kobima na balabala bajeune wana ya pprd nde bazobunda bango nde bato osala makambo babele rouge wana ya pprd mais lelo oyo bamagie baza na prison bazoprise un groupe d'individus se retrouve à un certain niveau efongeli yo moko otala balongaka bino lokola bakiti ce que Pichourola a dit, ce que Manix a dit, ce que Maître Dola a dit, c'est très important. Parti politique, ils ont la morgue, place Mathieu Bino, Bambomé Bino, les gens la morgue. Baza a besoin de Bino Kaka, ceux qui vont venir que les Cambodgiens vont chauffer Bino Bimala Noao. Après sur 1000 francs, il y a qu'un Noao. Le but aux Alastar, il faut tout l'accès à plein. Ton comité à niveau comme ça, la débat va plein de la JB la wengetisation de la politique congolaise. Et ça, la se passe. Mais il y a un peu de là. Bandeko voilà boyoki ndambo toyoka muta Kivu mama oyo aza muta Kivu este tozonga nanu bato tomisosola bandeko na ngai na mboka na biso mobimba wana na richesse na bozwi nyonso oyo eza na se ya mabele na biso toza na avion te train te bateau te banque te toza na structure moko te oyo représentaka biso ta na niveau international mais toza na baminerie puis tozofabrike banouveau riche bapoliticien oyo bazoya akoti na pouvoir quelques années akomi millionnaire et vous trouvez ça normal bokobetelaka bato wana maboko mais bozofinga bato bazodénonce toza normal te botala nano ata makambo ya mpona ata baekole mpona éducation baexamen d'état botala ndenge mboka ezokende na mboka na biso ndenge toza wana ata moyen de transport ya malonga eza te botala Congo Airways toza tana eloko te na libongo babato ezala lisusu te epuis bozobetela bato wana maboko bandeko na nga tozala normal ko biso nde bokoya kofinga olie bofinga biso bozala exigent na bato bazokonza mboka eza soni kotala Congo mboka monene boye na bozwi oyo toza nango bacobalt nous détenons 70% ya réserve mondiale ya cobalt oyo bato mosusu bazodeveloppe bamboka na bango concernant babatterie électrique tout et tout mais biso toza tana eloko te et puis bino bokobetelaka bapoliticien maboko mais il faut vraiment arrêter parce que là franchement emoso navandi naokanisa na bi toza bato te bokobetelaka bato maboko bazodétruire bazoyiba mais bozofinga bao bazodénoncer je ne vous comprends pas Congolais arrêtez
azoloba mboka na biso mobimba wana bandeko na ngai bouleversement ezosalema na monde changement en fait elo nini biso d'accord nabanzi bomoni intellectuellement jeune femme oyo ndeko na biso ya Kivu alobaka l'air nyonso mpona mboka botala bisala ba député na bino voilà. Oui, vraiment c'est payé dirigé par des fous, hein. Tous ça n'a train, tous ça n'a avion, tous ça n'a rien, ba banque rien. Mais na munoko, nous sommes des riches. Na munoko, notre pays est riche. Tala. Donc aux autres personnes bateau lui, est-ce que bateau va se voir boma to elo nini. Bamboka monsieur ça n'a rien. Mais parce que les gens travaillent. Oh, il y a déjà ceux qui bakeba eh na bosse web sabino 50 000 candidats, 50 000 candidats. Il y a des députés pour 500 postes. Bateau ba pesa candidature na on passe ba les candidats élection il y a députés 50 000 pour 500 postes. Pour ba yoka kuna bateau zo ba 21 000 ya ba kembam. Donc ceux qui bozu bango ta ba kino bazu ba 21 000 na ba mituka ali ba fa na bango o etali bango te alo bande kuna ngai yon to landanga yebisanga soki feza mboko to ko récupérer et soki to ko récupérer ngo ndeko tina ba commentaire to ko récupérer ma moyeni na moyeni to ko récupérer aizamawa c'est vrai hein. Kaka buzoba na buzoba kosala batu banko kosala batu bako kobotra batu banpangu ko mawa ezalo pangu ya papa atika to seti sikonde ezala parquet to lalika na tango to mona ba ba bwake so biloko libanda nani grande sœur ya Patrick Muyaya maman Mbombo kone maman Mbombo asombi lo pango illégalement elle n'a pas de document azata la document mogote akela parquet kuna ba sololi na ba kambia parquet afuti bango mbongo baya babwa kebiso biloko libanda siko lopangu oyo ezali ya papa ya biso bakolo lopangu tolala wa toza biloko eza libanda Patrick Muyaya biso ba mama to vota na bandali yana o likambo sali to sepe na ngata mukete tama ya kosomba lopango illégalement mikanda azala ngote baya ko bimisa biso na lopangu sans document merci bandeko na banzi boyoki wana ezanga ite to songana soko allez Chilombo vas-y voilà président Mboka voilà bien non papa bina sala oyo lingi ndeko Mboka eza yote biso to basuni sala oyo lingi mawa bandeko na banzi na suki na ninga ko leksa papa moko papa ngo pe nazomona ete prochainement kaka bomoni Mboka ndenge na yebisino eza ndengo wana eza mawa totala ta papa. Chers frères et sœurs de par le monde, chers amis, chers compatriotes congolais, chers anciens étudiants à qui j'ai enseigné les relations internationales pendant plus de 15 ans, chers membres de famille, chers représentants du peuple à tous les niveaux. Aujourd'hui, vendredi 29 septembre 2023,
J'ai l'honneur de vous saluer et de vous faire part de la situation dramatique qui est la mienne du fait d'un traitement inapproprié de mon dossier à la suite de mon rappel de fin mandat comme diplomate à l'ambassade de l'RDC à Moscou. Je m'appelle Joseph Kindoundou Mukom, âgé de 62 ans, marié et père d'une nombreuse famille. Depuis 2018, j'assume les fonctions de conseiller économique et communication à l'ambassade de l'RDC en Russie. Rappelé à la centrale, je suis en instance de rapatriement. Face à cela, l'ambassade me laisse actuellement sur le territoire russe sans passeport diplomatique, sans visa russe, sans paiement salarial depuis avril 2023 et bien évidemment sans mes frais de rapatriement. La situation est d'autant plus dangereuse que sans mon passeport et sans mon visa russe, je n'ai pas accès ici aux soins médicaux, que ce soit les soins prophylactiques ou d'urgence. Je tiens à souligner que je suis devenu diplomate non parce que je suis le frère d'eux ou de la tribu d'eux. J'ai été appelé pour épauler l'ancien ambassadeur alors en poste qui avait besoin de mon expertise. Et nous avons fait du bon travail ensemble. Cependant, depuis l'arrivée du nouvel ambassadeur, ce dernier déploie toute son énergie, utilise toutes ses relations au sein et en dehors du ministère des Affaires étrangères, utilise toutes sortes de mensonges et de subterfuges pour empêcher à l'État de me payer mon salaire, qu'il laisse, imaginez-vous à Kinshasa, entre les mains de tierces personnes, de me payer mes frais de rapatriement et même de me remettre mon propre passeport. Aujourd'hui, c'est M. Kindoundou. Demain, ce sera un autre, parce que je ne suis pas de loin un cas isolé à travers le monde. Chers amis, si les institutions congolaises restent impassibles face au désespoir des fonctionnaires de la RDC, au moins nous, le peuple de la RDC, nous avons le devoir moral de protéger le reste de dignité de notre pays et de ses diplomates pour qu'ils ne deviennent pas l'objet de moqueries à travers le monde. Ne laissons pas nos diplomates rester non seulement sans leur argent gagné à la sueur de leur front, mais même sans visa dans les pays d'accueil. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo. Ensemble, faisons en sorte que cette affaire éclate au grand jour pour que mes droits soient respectés, pour que justice soit faite et surtout pour dénoncer le mal de la corruption au sein de notre diplomatie et pour créer un précédent positif pour beaucoup d'autres diplomates de la RDC en détresse. Le monde entier nous regarde. Je vous remercie.